Ban Europe, Ban Amérique, le 15 février 2025. Arena Grand Paris. Bienvenue vibrer. Babetolo li solo te. Tomba biye yo beaucoup. Voyons pour vivre au monde on a voyé la bien. Oui, bonjour, bonsoir, balangne sauté monsieur Nabisoya. Yavar a on a tomber de CLTV, de PCV de Bambote et des places vous allez nabi que vous êtes toujours ya ko CP la po Saint Figaro toujours après ça ba news moko ça Nabiso SM comment ko voilà, l'autre na polémique mais l'autre na chat ya ba billet somba billet na yo ya concert ya le 15 ya ngia mazo zela yo mona yo somba billet ça la vidéo tindango a on a voir to ko le kisa yo a on a voir to mona ke osana billet na yo bino tout ba na France. Bana partout dans le monde, Bambote Nabino premièrement, Bassena, Bassena, surtout au bout de la game soya. Yavar, voilà. Tout le monde peut savoir Mbote, Bassena, Bassena, surtout la bosse en arrêté la bande toujours. Na Maria Kombe, Balobi, lié créé à la femme. Moi, si on a beauté à Donabé, je n'appelle si Mbote. N'appelle si Mbote sponsor officiel Dodo Maziz Mbote Nayo, la bosse Mike Monsisi. Voilà. On a bassena au basouté naka Saint Figaro naka tia tombé de CLTV nazanga repère ça bino bambote te bino pe batolanda rabiso botala rabiso botinde la rabiso ba kombo na bino bike bobenga kinga trop to ba agressa kinga bomona na ba bande mais naza toujours to connaît lengi voilà le toloba somba ticket opération somba ticket tinda vidéo na var ba numéro ya ngoyo tinda na WhatsApp tinda na ndenge no surtout to kozwa to ko balancer yango au nakati ya var voilà. Et ça ndenge nezo kende ndenge ni nebisa bino no secret moko ndenge ezali awa yansone na ba fan na ye bazana besoin ba beta 3 jours les 14 les 15 na les 16 les 14 c'est vendredi les 15 c'est samedi les 16 c'est dimanche boyo kasiko tant bozo somba batike ebele tant bozo ya mombondo ndemba zolo bana mombondo soki mombondo soki nini yango ebimi wana tant bozo somba ebele vous avez sa chance que Yansone abeta 3 jours. Alors, na minute où on a sabino, to côté la bino ba vidéo ba master, ba mère, na ba sœur na biso de bazo somba ticket mo bondo na ndeko sakanate. Soko sombi ticket na na biso déjà tinda mi filmer ka na téléphone na yo, tinda na numéro Saint Figaro, tinda na numéro Alex Tima, to ko lekise ngo na kati ya TV, to ko lekise ngo mona vina ke non de Geneva Asomba kitike na ye Alphonse Asomba kitike na ye Cédric Asomba kitike na ye wala ba fan na biso tout balanda biso bozana kati ya France voilà to pesi bino ba mbote toujours bo soma ba billet pour yantona beta 3 jours na bandeli lisusu donc to soki ba billet lo ali boso oyoyo et s'il avant fin novembre bo ba ke yantoni a sa chance ya robeta deuxième soirée a comme on a 2 jours. Ce qui est bien que avant décembre, c'est que c'est les sous comme le col a 3, les 14, les 15, les 16. Pour que tu aies la salle la Grande Paris Arena, nano eza bouquete, eza bouquete les 15 pour Yangama. Tant que tu as billet belé, il y a une autre routine d'abino qui vient de se mettre histoire. 3 jours là, les 14, les 15, les 16. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, si Valentin a changé comme Balamo comme Yanzone, ce qui a bêté 3 jours, wana, pas bêté 3 jours, wana, yo papa, yo maman, qui n'est que son ticket na yo déjà. Donc, le ticket est comme Manandenga Gogo, mais vous avez besoin ici là avant fin du mois de novembre. Tant aussi là avant fin du mois de novembre, oh yo yo, chance à bêté ba jour, monsieur Bakisama. Bine bana wenge musique à maison mère, Saint Figaro lobby a bêté que lolo na ye, obi ke awera takate toujours. Bambote na bino toujours parce que vous allez voilà toté na bino ba vidéo ya ba ndeko oyoyo bazo somba ba ticket na bambozo tinde la biso ba vidéo alors nulle part ailleurs émission ECP ça ba fan tsaka ba fan na kati ya réseaux sociaux c'est toujours Saint Figaro na kati ya tombé de CLTV var totala muto liboso oyoyo asombi ticket atinde so vidéo na yi tolanda var ben c'est ça le ticket. Une vidéo liboso sir na biso asomit asa somba ticket bozo mona na billetterie wana
déjà bana oyo boza libanda ya Paris parce que good news de bakasangwa malamu moi si moko na mutema malamu na beauté ya Benabeje lokola Maria Kombe arabi batutu bauta libanda ya Paris soko sometiki na zoya concert pour booker chambre ya moins cher na lobby akopesa mpona ba fan ya maison mère. Oh Dieu créé la femme Maria Kombe tala mutema munene pour soutenir toujours Wenge il peut pour soutenir Yangiama kende ko somba ticket total la deuxième mutu na biso que nous somba ticket a bien filmé va bête la biso deuxième mutu to bi pe so sombi filmer tinda yango nulle part a to tia yo tout le monde a pensé que non yo ndep to kozala kati ya émission yo to kozala kati ya concert avec billet non na maboko les rois de la forêt à Romona voilà total la deuxième personne o asombi billet na yo bongo to kozongela yo na kati ya var voilà tous les cas ouais poto déjà ba billet yango poto auti de Fnac auto kata ba billet na ye ba billet yango ba billet yango poto auto kata ba billet yango donc ndeza wana poto kata 10 billets partir yango donc na 10 billets na ngai ça donc enveloppe ba billet yango babi Grand Paris Arena poto na ba billet na awa donc sombe pe ba famille na nga donc ndeza na to sali belé ba billet yango donc poto na poto il y a des billets bina en haut donc vous avez déjà na Fnac na somi na Fnac na kati ya fan na bango message na bino komaka na kati ya Wenge musique maison mère na table ya ntone afin ba ota la voir penza babi de Genève boka kibor oh allez Alphonse donc bino bandimi na biso botata na biso vous aurez chance que non yangi matanga ba commentaire na bino na kati ya voir voilà bo somba batike mobono Yango, vous avez besoin de 3 jours, 3 soirées dans la Grande Paris Arena. Solution de Boussouza Kaka, Kende Kosomba Ticket avant fin novembre. Pour que sa chance que Yantone a backé sa jour, Moussou Robert les colonnes. Voilà. Je pense que bon, déjà temps de faire la mission de biso message de Yantone Yemoko Mazobeta c'est-à-dire que non. To stopper non to kana Yantone Yemoko les sous ndanga pèse la bino ba message que bosso mo billet bon to zo na katia ya va Yantone Ban Afrique, ban Europe, ban Amérique le 15 février 2025 Arena Grand Paris bien plus vibrer babetolo li solo te tomba billet yo beaucoup voyons pour vivre au monde on a voyé la bien. Voilà, mon message à Yantone ndenga zo pesi la ke bosumo taka mokonzi mo ka bisomba billet po ayeba déjà que non okozala na kati ya concert voilà laki bongo Saint-Figaro toujours to baka maboko pembe likambo na moto te po na sabino déjà que non concert ne kozala faux mais pour au moins 3 soirées bosomba ka batike na bino bosomba batike mobondo na ebisi bino mawa plein. Voilà, Saint-Figaro, Asadi Moussala Naye, na pesi bino news o bazo bombela bino. Poto beta 3 soirées. Po yangema beta 3 soirées, il faut aussi m'habiller na yo avant fin du mois de novembre. To beti siete. Maria Kombe moi c'est mutema malamu. Na lobby na ça sélectionné parmi ba joueurs ba journaliste bazo kende. Bo tinde la gambonga billet Mike Mosisi, tinde la gambonga billet Dodo Maziza, Maria Kombe, Bosombe na billet, na déjà na passeport na ngai, visé za na kati. Mbongo kaka ya ndeke kaka pona koma na France le 15 février. Ngai Alex Tima. Voilà, na suka a pona lelo, donc kota na prochain épisode ya var da basango ya koteka ba billet ya président Weransona Wenge Musica. Maison mère, mais pas aussi les sabat balobi. Yantone même comédien te ba comédien basala ke lokote ba bebe sa mbongo ya Wenge pamba balobi ya solo to bakosi balobi ya solo to bakosi var wana to le bilango prochainement
babele ba musicien ni bakende ba musicien bakende te bota la émission à lobby na kati ya var nulle part ailleurs awa na kati ya Tombé du Ciel TV avec Seul Figaro na pesi mbote de Mbanza de London mon vieil salut na yo na pesi mbote Patrick Foussou Odile Manzaka Mwasi Nzambe voilà bazaki ya bino na tiki bino tokotani lobby na prochain épisode ya var na Tombé du Ciel TV ciao. Tu travailles avec même qualité. Une pièce à Berlotti. Oui. Et ça, 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que vous avez la boutique, on s'en a pris assez. Bon. Donc, quand vous avez la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça, la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que vous avez ce que photo timbe là? Parce que place où qui bimsa 910 €, oui, awa, tu peux sur un fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous 900 € quelque part, et puis nous avons travaillé, nous avons soutien, tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt, Mobali Assi de Jim Mampata, tout ça, awana. Lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Et voilà la forêt Nazoya, et dans Baki, Banawenge, Kozonga Nangai Boye retour, nous avons le roi de la forêt Mbalamoro na Chicago, quoi, tout le monde a Tokoma. Il y a souvent de la forme, oh, tant on l'a, tant de coups, le roi de la forêt, donc ça attire la boutique, parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a ces plans.